Merci mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21.me awezali wa bino Jomak. Na mwa bambuleleki musicien oya faki oya ebani mingi na kombo ya Goril lelo azana kote ya 3 égale à 1. Basalaka théâtre moko na tina kotiola Paparma. Ndenge Paparma banaye kosola na bana OSK kopesa bango maloba pe kolakisa bango ndenge nini papa na ngenda lobaki na ye na tina ya OSK ki bakotambola mokili mobimba. Pe bango na tina ya kotiola basalaka théâtre moko pona kotiola Paparma na tina ya ba promesse wana banaye kopesa tolanda théâtre. Pele Musantu tozala biso makambo ebele te toyebi makambo mikolo ezali kolenga na kati ya Lingomba papa Furambani aza lisusu te sikoyo na bala charge ekei na bala alors lelo tozali awa tozali na papa na biso tokotelemisa ye mpo topesa ye mbote OSK oye OSK oye po totelemisa papa na biso tosenga papa otelema po subana ale babo tika topesa papa na biso mbote na komi misato ya bule na papa tata ya mwana oyebi mosala tosengi na papa apesa biso momama Kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. OSK oye. OSK oye. OSK oye. Nazali na mingi ya koloba te. Esengo ezali na ngai ndenge papa nduku atilaki koloba mikolo ekaki namoni ndenge boza ko répondre vraiment na répétition merci mingi. Musala nyonso tosali bana na nkamba sina ndenge tokendaki kotika nzoto ya papa vraiment emonani ya solo ayango na kosenga na bino kaka likambo moko te musala ngo ndenge epesamelaki biso tolemba te tosala yango OSK oye nalakaki bino ete makambo ya bisi emonanaki to emonani te deuxième tour ya bainstrument mpe kala te tokobanda batintani na biso na batu ya ikiri ndenge tokosalaka makambo mingi ya koloba batata pe bamama ezali te yalingaki nayebisa bino kaka ete mikolo tozali kokende ezali esika oyo toza kokende esika papa dianginda alobaki ete likambo na ye komonana na sacrifice oyo bino bokosalaka ndenge papa bandaki koyeba biso ntango ese te mosala ya pasi epesami na bana bato bamonela yango pasi nandimi te ke na mikolo wana soki papa apesi biso eloko alakaki biso ke bana orchestre ndenge tozali na pasi oyo tokomonaka tolia mbuma oyo ezangi mokokoli ekozala esengo mingi mpo na biso boza kolandanga malamu mokolo wana tokolia mbuma oyo ezangi mokokoli pamba te mosala toza kosala eza komonana mikolo eza koya liboso bokomona ete oyo papa akozala lisusu na biso mingi te ezali ngai te kasi elobamaka ndenge bosi bomesani na papa nduku ndenge bokangami na bapapa mananga bapapa albert ndenge bozalaka na bango bokangama kaka na bango toyokani pamba te basharge misusu ya minene ekopesamela biso ndana kobosa na bino te pasi bozali komona nayebi yango ninasilisa na ngai kasi nalingaki naloba na bino ete tozali bapaya te toyebi te tata na ngai atambulaki na faki ezali boye te kasi ntango yango ekoki tokotambola na bino na voyage ya suka tokendaki papa Fumambanza alobi ete miziki oyo ekotambola mokili mobimba toyokaki to toyokaki te ntango yango epesameli biso tobongama po ete bavoyage ezali mingi tokotambola mingi toyokani batata bamama nasilisi boye nakomba tata mwana mpe Molimo Santu amen bate yo papa apesi biso ata totonda ngo na kombo misato ya bule nakomba tata ya mwana Molimo Santu lesengeleke nga biso mpe totonda na kombo ya tata Molimo Santu na kombo ya tata mwana
batata mukanda tata nzambe elobi ya solo soki maloba oyo bango balobaki soki ya solo azali prophète soki maloba oyo elobamaki ezaki solo eutaki na nzambe mukanda tata nzambe elobi na Yeremia Jérémie 28 verset 9 papa Noël Jérémie 28 9 elobi boye kasi soki lelo prophète moko asakoli te bolamu ekoya ndenge nini bakoyeba ete yawe moto atindi ye ndenge nini siko boyeba makinja watindi bakoyeba yango bobele soki likambo yango esalemi nzambe na ngai est-ce que lelo likambo ngo esalemi to esalemi te merci nde tozalaki biso nyonso tofandi kidi bato sekaka na biso ke likambo ngo eza nango te tusa boye me tosutuka ono papa azokende États-Unis na ndenge nini avec 17 personnes c'est vrai ouais bon tout à l'heure soki likambo ngo ekoserialize tosutuka bana bakomi osala bavalise tolanda na soki likambo ngo esalaka la prophétie bana bazoreve ke esengeli kokende mpe mbokango awa tala mama ekotika mwana ki mwana ifale akende ok maintenant botala ba passeport na kati ya bureau ba dernier réglage ba passeport visa tout ça esilaki déjà nde sikoyo ekomi na moment ya kokende na checking voilà ba passeport vérification visa estate la kisako papa bokosi déjà kutu ba voyage kutu ya Allemagne tutangi na nute de voyage ya nini ya Cameroun tutangi peut-être directement tokei totala réalisation ya prophétie comment ezosalema mbutantela lukombo yewana mingi bayebiye peut-être ambolaki voilà pa passeport nyonso yangwana nde sikoyo départ na checking voilà mutadwa ye moko kuna na checking Brussels Airlines yewana tozela baleki bakoma poete checking ebanda voilà Brussels Airlines économie bon tokene biso na économie toboyine biso minono voilà checking bavalise bapeti nyonso esalemi nde parce que matière eza ebele nsima nango checking esalemi direct papa azopesa libondeli mpona bokei ya bana na aéroport kumsama bolingo na monene mobateli nde olakisi biso mokolo mandelo ma le 25 papa tozali solo nde bato toza kokoka te me yo olakisi biso ete yo ozali nzambe ya mawa nzambe ya bolingo otali mabunga na biso te likambo oyo solo emonanaki lokola liseki misusu meme batioli balobi makambo ndenge na ndenge me ezalaki liloba ya papa Armand te ezalaki nde liloba na yo lelo papa yango ekokisami na bana na yo totelemi ndenge yo olobaki na ngai papa Armand asala boye yango tokokisi na mokolo malelo tozali kokende kombo ya papa Armand te ezali komemama tozali komema ezali nde kombo ya yo papa Simoki Mbangu yango wana papa lata biso bana na yo tia biso bobangi bayo po ete yango ezali bandi na mayele latisa biso elamba na yo motuya po ete monguni atala biso mosika e surtout kombo monene tozali komema kuna ya yo papa Simoki Mbangu bongisela biso baprestation na biso kovanda na biso kolia na biso komela kolongwa mema na Kinshasa kozwa mituka kokoma te na aéroport kokota na avion soki loko moko ezangi na avion papa avion koki kopumba te bobele ntango nyonso te ezali kokoka nde na kati avion nde avion ekei za na biso elongo Kinshasa Bruxelles Chicago Los Angeles nzambe na biso za na biso elongo tozali kokende libota etikali lingoma na yo tala banda na bana 26 ndenge batungisami papa toloba nini mawana biso bobele kofinga na kaboye kolanda na kama lobe ezangi tina na television yango nde mawana biso tela biso ngo musika
po ete tobosani liloba na yo papa Mfumambanza na le 8 juillet bana boke na mokili mabolo ba ete papa Simokimbangu molimo mosantu. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Toza ko bundande biso na biso tala buzoba yangwana nzambe na biso longola biso makambo nyonso tu kimena to sengi na lingoma na yo na mokili mo yo ya Congo démocratique na Afrique, Europe, Amérique, na Océanie. Et une fois de plus accompagner biso nzela mo matoza ko kende yondo tamsa biso yondo bongsa ndenge ligili yo ko na tata mo na bele mosantu. Amen. Masiko ba nani ba bimba zoba. This is Ibago 21.